ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bonjour, bonsoir fidèles internautes partout. Bonjour Landa Biso, Nabi que Bolanda Kabiso, nulle part ailleurs na ABC One, la chaîne 100% la cabine actualité information. Boyebi que moi Mikolo Leki ebele to kutanite esengo mingi ya ko revoir abino lisusu tika Kimia est régné toujours dans ma beau terminal de Tolobaka, ABC One, Jésus-Christ est le number one. Nango to isu supona tina ko panza teke makambo tali politique, fidèle internaute, fidèle téléspectateurs, mbo tebele na bino nyonso bolinganga, en tout cas soutien amné zaki makasi boyoka gike. Moi dérangement zaki na likolo par rapport à makambo toloba ya politique, moi choc zaki grave mais nzamba sungi l'équipe bien bomona ba photo na zaki ba soutien na bino, ba merci et belé surtout na papa Sami Mboui, hein, moi code de salinga vrai bien de la zola traitement. Lelo to koloba likambo Italie affrontement IDPS PPRD. Na sommaire nde tolobaka kaka tokobela lisusu likambo etali invalidation à 21 députés à opposition tokobela lisusu likambo etali marche pacifique ya MLC tokobela lisusu Ituri mise en garde ya monsieur Kabila na FCC tokobela lisusu institut canadien oezika ki a deux pas institut oyebo maramoto institut incendiu oezaki pene ça les côté to ebite bayeba ki tetoni bokolanda ngo tout en émission na biso car ande tolobaka tozana pona komela bino ba actualité tozoyeba te loko nizo simbate entre FCC na UDPS ces derniers na Kinshasa bolanda ki ndenge député na kombo ya Nawej ya FCC a prononcé qui ba propos moko indignant face à ya Fachi ou Azali président de la République na yango azaki ye mokote azaki susu na Léon Bondolé o bazaki ba cadre FCC baloba ki ke Fachi azo sa makambo d'une manière inconsciente donc aza consciente azo so ba décision na ndenge lobo elongo banité parce que gouvernement est limité il est déjà à nommer ba DG to ba chef ya ba entreprise publique na yango ba qualifier ki bongo biso to loba ki toza état d'esprit toko kembang bang te parce que moto ebi mwana za ya wela te to baki ko bebela bango po mwana za ya biso to kata ete to tikela bango mwana kokola akoyeba biso na yango eyindi mbutu na ndenga kosakana te ba militant ya IDPS ndenge bokuta ekolanda nde bozo mwana bilili na ba photo zo leka wana ba ketine assemblée nationale pour na tina ko beta ba député wana musuba bia fingi mokonzi na bango est-ce que pouvoir ngo pour comment se fait-il un député au moins émission la biso comme on analysons ensemble to fongola analyse muketo et bien que président de la République nandenge constitution lobby article 71 à 81 azali mutu oyo aza chargé na ba décision na ya renommer ba DG ya ba entreprise publique mais to kamwe ba propos wana pena ba député na ba ye ba pesi yango na Assemblée nationale mama Jani Mabunda pa azalaki wana atiki yango eleki normal le but oza na démocratie bebeli bango ba combattant IDPS ba yoka kango batikangani maboko te batamboli mabanga boyebi bango batambutu na ebisa bino ba pandi ba par reprise akabunda ba panzani soki ndenge nini esalaki 2 jours mais kimekoti mo muketo zo ebate to baki ko bebela bango ebebeli bango to baki to za kimia état d'esprit za la esprit ezelo mo balaksara libanda esprit za na kati en tout cas to landa bango ndenge balobaki na micro FC One et bongo to zonga sur un plateau pour continuer ma solo na biso c'est parti. Les mêmes batouana ya FCC 18 ans au pouvoir basalini nini tant que bango mokonde bayaki na Albert Yuma po Tshisekedi po président de la République Félix Tshisekedi wa Mulumba acha yeneti premier ministre alors asakani na bango abeti diplomatie ya likolo a reconduire na Jekamin bango na bango babomani zoba oyo ya Nawej na yebite soki papa na ye nani akende koloba na chef de l'état à tenir ba propos ya buzoba to pes ba député na biso ba pesi 24 heures mais biso na base to pesi 5 heures du temps aleka a retirer maloba na ye soki a retirer maloba na ye te base et ko s'en charger nae bato FCC bangonde basalaki constitution oyo na 2005 bangonde bazui ba article nyonso bapesaki Kabila
que azala garant de la nation, azala commandant suprême, azala boy. Na makalisi na bango babanzaki neti ke non Kabila kozala libela. Mais lelo nani président Fachi a salelika mibe wana. Bango bazolo ke non Fachi a sali nini a violer la constitution. A violer la constitution par rapport à nini. Soki ba moni ke za mabe. Soki ba moni ke nini nani Fachi a sali mabe. Bango bakende na cour constitutionnelle ba saisir cour constitutionnelle akata makamwana. Ngai na yambaki yango na isengo te po nayebi ke mokonzi mboka na makambo nyonso ye azwaka lokola ba décision etalaka mboka mobimba etalaka individu te mais lokola bango basepeli te ke mokonzi azwa ba décision bazwa kozwa mokonzi eti en otage na sepelaki nango te ezali comportement moko ifoto leka na kati na kopekisa yango ke mbala nsima eleka na kati na kosala masu te mpe député asali makambo wana asenga mpenza pardon officiellement na parlement po ete makambo wana ezongela esu te. Merci Nabido de Bolandi ndenge ba interview elekaki eleki bien Bolandi bo sepe nango tozonga sikonde na tozonga na plateau. Tout ça l'analyse mo muke boyebi que Mike Mukebai alobaki makambu o elekaki kuna na plénière na bango na assemblée provinciale nde ba suspendaki de 12 mois tote koloba na émission elekaki et bongo simple député FCC o ya fingi chef de l'état en place ba sanctionner te ba interpeller te et loko ezaka bongo skoto loba nini FCC na FCC en plus FCC zo banga kajte président de la République étiquette o simple député national a un traité au bongo jusqu'à la sanction té et loko moko té au monique basaka na yo GPT ba ningi soka boetande ba combattre ba comme bundela yo to éviter présidence de la République et ça en fonction pour se prendre en charge bango moko té faut ka peuple bundela bango non to ebi que peuple o ya souffra tangula ekobima na nzela ba masasi ko beta bango jour wana kuta incident ça maki mutu moko akufaki a perdre vie kaka pona tina ko kotela yo moko sko place oza ozo sala nini député ya pamba ba député mibale ba sali motion ba traité d'inconscient jusque là olobina le lo teto lobaka ki ozo zela observation to éviter pouvoir ngo le pouvoir ne s'apprend pas pouvoir et ça la makila maele belé hein ya on to ba ki état d'esprit za la tozo ibate. Jusque là dossier mon côté fungwami contre monsieur Léon dossier mon côté fungwami contre monsieur Nawej bazala mango tranquillement malgré l'assemblée provinciale to nationale les a suspendu pour natina ba mbutu mbutu salima jusque là balobi ata et le côté to lobani ni bande konangai to lobake fachi azana échantillon to lobake ezana okaka china rambo ndo me makambu autinda batu na epo na lobaki on tout à l'heure na monsieur Landa qui so moni mona so sa ovimba c'est que maman na azali kolwanzu to azana sanzu. Ceux qui te moni batu ya FCC ba parvenir koloba propos à bon mouton kata bango te et le côté c'est que il y a quelque chose ndeko Jacques-Marc Kambou dans l'équipe na presse congolaise awa alobi que aza surpris na motion wana ndenge ni baleva ki yango parce que azaki au courant te ba sala makambu sans que ba informer. Tout ça nous analyse yo za deuxième personnalité après Janine Mabunda. Bon tant ba signer ba motion yo ye ba te ozana na ndaku na pongi ba signer na banani. C'est que signer mala kinga kati. Bande konanga toloba ki vérité désir ne fwe monana. Po muto ebi pasi oyo ba peuple congolais ba omona a otika te makamba boye eleka. To moni des ordres ezo lekana na Kinshasa. La police congolaise musa na we ba passa congolais tandis que yali ana mba moko na journée ba na ba mona pasi congolais obunda po lutter contre maramo mabe sala maye musa na ko ba mbongo la lacrymogène musa na ye ko beta bango masasi musa na ye ko kanga bango ba futa bambongo ebele. Est-ce que police congolaise bozo yeba mambo sala na ebite toza na démocratie bat fu baza libre bato IDPS na oyeba te bino pe na ngamu na bino. En tout cas mbete wana félicitations tout d'abord pour bosali bien, nous vous soutenons parce que ça rendait bongo peuple faut se prendre en charge to ba ki état de suite obela biso opposition to tika te opakola mafuta. Donc ma beza il faut télé maboki na ontina suka mbete wana non d'une part ça qui bien mais d'une part les cas qui bolembe ça ka pe muke na yango biso to lobi que to kolemba te na deuxième position to lobi to kolobe ali kambwa invalidation ba député il y a opposition la muka jusque là 21 députés déjà invalidés to ebité
eza pona nini selon basource sûre bayebisi biso que badepute wana bazalaki wana eza propos recueillis ya balobi badepute wana bazalaki bamayo bameilleur perdant yango bamisai bango badepute mpo batravailler bazali bameilleur perdant ntango batangi bapv ya bato bavotaki bango baretrouve que bato wana ya FCC wana batie wana na place ya biso bato ya opposition nde bazwaki c'est-à-dire bapesi bambongo ba 100 millions nde yango wana bapv batie bango 21 personnes 21 députés ya Lamuka déjà exclus dehors toyebi te toyeba te bon pona bo moto bo sali biso pasi mais na kotala toyebi te eza régime ya Kabila ka ndenge zo continuer yango moni ke makambo wana ezo salema poso totali président Jean-Pierre Bemba yaki awa ba invalider si bon nation totali lelo makambo ngo yo moko yebi de 18 ans à innocence lelo et comme na ba député Bemba mais toyebi tobangi te mais toyebi nete Kabila pauvre Tshilombo eloko te Tshilombo eloko te Kabila loko ayebi ke Bemba zoya le 23 nde azoluka nzela nini akotumola Bemba ata réaction ya Bemba ezani nazoba ona kanda oyo mese Kabila na batu na ku consonner bazali ko sala pona ko invalider ba député ya Lamuka ba député nyoso Lamuka babima na institution nyoso tu amboka babima oyo bima te vraiment azali très parce que le balongoli remplacement to somona ba vuli ba moleka bazongi ba tu pas bazo songa nazo comprendre te zali ni na mboka oyo Kabila yo zali na mboka oyo on la kabatu ya Lamuka on ça va perdre to bo mboka oyo assassinat perdre nyoso ba perdre kimuta tiki fulu awa kimuta sali nini est-ce que ba inviter candidat na ye Moïse Katumbi fallait na akita na Goma baboye akita avion et atterrir auto ebiko rendre za lango soute chinarambo sakenda to ebiko azana est libre ya ko circuler na mboka nso akita ça en tant que patriote mais to kamwe Moïse Katumbi ba interdire akita na Goma c'est pourquoi est-ce que Facha zana eli kam to ebiko baza ba bons amis mais pourquoi quitté to mona ke Chinarambo obatama na makambo to tika ete to benge Chinarambo poko mne Chinarambo 21 députés invalides ya Lamuka bandeko na ngai to ebité donc ba Mexique bango gu bokena bino parlement valider boina boy kutu deuxième personnalité assemblée kabunde étiquette ba moswe le kawe bana ete mais batu ya maele ofu basala malonga ba bengadi bango po bango batikala bango na bango FCC na assemblée basala ba motion na bango ba luka président Sénat to ebi carte ndezali ba olinga bacha monsieur Kabila président ya Sénat to ebi que balinga za la majoritaire na assemblée pour être basala bongo mboka gouvernement te to telemelango vérité désir na to belela to kolanda tina suka na yango MLC o baza bande kona biso organiser samedi au déjà marche moko pacifique to kena biso makasité na makasité mwana za biso malembe to kokoma to sala marche moko pacifique pour na ko réclamer invalidation wana ba justifier biso na yango to so douter déjà na présidentielle parce que baloba qui le compte était bon par rapport à bulletin na bazwa ki yango par rapport à clé USB et que na kiti na serveur ya CENI par rapport à résultat ya élection nde sala ki que batouana bazwa lokola bango déjà baza ba invalide ba perdant ba benga bango banani ba perdant ba meilleur perdant nde ba invalide bango bazu ba vrai perdant ya ba billet vert ba tie bango c'est que na présidentielle pe to bandela pe comptage à présidentielle pour anika ya députation poni ya présidentielle te ya auto ke na ngoti na suka vérité désir ne yango na muke monzamba malamu bango na bango bakomi ko boma na vérité désir ne yango na zoke bokanti ke to fongola ba biro seni to bimisa ba peto konde non yango na malembe bango ba meilleur perdant bakomo bima bazokende ba gagnant billet vert bazokota c'est que na présidentielle peut to kolandela ngo mbutu déjà koti na mboka to kotika te biso tozokende nango malembe na yango nde to beelaka toujours biso za ba état d'esprit
esprit kwea te malgré na poe bakenga humble servante na bino na kweli likambu likolo moi ezate pour na osela musala kitoko bakangi nga badingisi moto bakwesi biso libende kwesi ekotinga na likolo malgré batonga ki mo ba pince belé mais Dieu va aider tozo continue toujours na ndenga koloba toko réclamer toujours vérité des urnes vérité des urnes faut banaka bango batomboki kuna outrage chef de l'état biso pe toke malembe toko réclamer na kimia nango na Ituri pe baso mettre déjà alerte mise en garde déjà balobi kuna ekoinda mabe balobi shinanga mbofo tika makamndenge ezalaka to bomba bina simamir toko pamela yo na kombo na Yesu mire kofungama okokende yo ozawana tepo ochak peuple congolais na kasho yango toyembela ki kuna Lubumbashi Félix papa lobaki kanga Kabila yo kangi eto tiki e malba moyo elandaka balobaki kanga Kabila bo kangela Kabila fo kanga mapo mamba osa les alarate tanda che mbutu ana RDC na rappelaka toujours biso ato souffrir parce que lipa 200 fois to defaka mama lipa nyongwa na poko toza meza ofuta to kokima parce que salaire ya balongeza te ba $400 na basoda jusque là non bazuite mais bala cribogène na nzota batu to koloba te olembate po to salamaka pona koloba vérité fo ebana balobi partout dans le monde ata molili ingeli vérité ekoyebana kaka na ngomo mukezaki yangwana kopanza teke tozonga sikopo na koshitena no saki bino école canadienne ezika kikuna na ville Kota Boulevard mais à 2 pas il y a institut police incendie place balakisa batneli ko bomambo ba pompier disons début ne obenga kuna police incendie to ba pompier bazalaki wana ndenge institut oyo eziki na ndenga osakana te bino bomo na bilili ba photo ezoleka police incendie bavandi na bango parce que école canadienne eza ya mutu moko boya opposition est-ce que ezalaka sikoyo ezakaka que loko za na pouvoir te ozana eloko te na babene na ebisa bino institut kande bozomona eziki na ba bureau na ba papier eziki bango bayete sous prétexte que bayeba kite bayoka kite est-ce que ton moto epela est-ce que moto epele bo manaka bino ade patong bat bayo bo moto na ba cantine na mai bino bo vandi boye ko sala ko on eza instruction ba pesa ba bo mate ezika ba souffrir tina suka bongo ba kene mboka to ke mboka te toza na Kinshasa sa capitale to ke nango tina suka nde tozobela en tout cas peuple congolais yo zwami la musika pe na Kinshasa telema parce que le moment est arrivé et sengeli to se prendre en charge to ba to ke na malé bango la komo bomana ba bomani karaté pe perdre cash et indi mabe pe perdre na batnaye contre ba papa wana na ba maman wana ba yaya wana ya de pesi ya cash affrontement ndenga osakana te guerre civile se côté na quartier oyo za muta pe perdre oza muta ide pesto bomana libale kabwana est-ce que biso to balisa bango to bakene ko lata ba roba mange biso to zalaki e indeli bango mwana za biso to zana biso kimia nzamba osala to zo mwana o ezali pouvoir na biso président na biso numéro 4 Monsieur Martin Fayulu m'a dit donc tous na sima na yo tous accompagner ba action na yo tous wana en tout cas MLC coup de chapeau parce que tous ala na marche pacifique ko sale ma pona tina ko réclamer ba député na biso pour vérité ye ba na bo invalider bango pona nini bozu ba $100,000 bo tina ma poche na bino bango bazana bango te me maele belé bo sala bozo ba poto suka to ko sokola ngo na mai en vérité ko yeba to ko vanda en tout cas quant à moi je vous dis déjà merci parce que na bozala wana belé pona votre gladiatrice soit ça pour nous servir. Un grand merci à papa Samy, j'insiste. Moi, Eve, c'est là qui a vrai bien. Grand merci à papa Nanata Blaise Tsakala, na beau sanité. Dadi Mbenga, la sanité, mon ingénieur que j'aime bien aimer Kasaka, Bilili toujours na terrain pour la même actualité. Grand merci à Nabino Nonso, papa Gen Mawete, na sanité, pa phrase Kouloul, boza belé tellement, beaucoup melanga bo benganga isalanga vrai bien malgré pas na l'école, j'insiste, nabi que ma patronne Azara toujours pour na kozwa soin makasi ya ba travailleur naie. Grand merci à papa Osier, moté ma maman Chantal aya au maire double. Grand merci à mon cordon Jimmy Boembe. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. État d'esprit Fouizala. Je vous retrouve au prochain numéro. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde.
ABC One Television, le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.